Bible lobi oyo nyonso batama ekobima poasa. Nzambe azongisa bato poasa eza proverbe te eza nzambe. Tolanda biso moko ndenge walesa azondimaki ndokine na mai kikalambai. Azo akindoki na yo kota na kati na yo. Sa préséance, il savait qu'un jour comme celui-ci arriverait, autorité les Awa, et puis il y a Papa Claude. Vraiment, il y a Papa Nangai. Il y a Papa Nangai. Et dimanche là, on dit dans le téléphone et pays moto. SMS sont en désordre. C'est comme Jésus. Alors, la brebis bazal tellement mais nous sommes tous bazal on a berger à Wate. Alléluia. Ne ba biso ba pai to. Zambia kabunjwa lesa na mona eko sana na kombo ina ngai. Ngai Papa Claude na ebata na sawo na mona na ina. Aki ko eba Papa Claude na zela papa na ngai. Alors, kumela na pembeni na ye ko fanga na makolo na ye. Ndenge Papa Solomon wana zako zote ya Kinshasa wewe nazo ndele Bible azote yanga nazo yembo. Na ina bilaka ya Nzambe, ma promesse za. Mais na umi tuna okupande na droite. Ekoko kisama pendenge ni. Makambo pato ya bisangai. Exactement, et on a zo vivre na bomo ina vai. Motika Nzambe na ye aumela Nzambe atika na Nzambe seko na seko Nzambe apambola bino nyonso. Nzambe nini bato oyo bazosambela? Nzambe nini garso kabudi azosambela? Ke aza kosouffrir amoni Nzambe ya kabudi walesa. Donc a témoigné que asimbi kisi eta walesa. Tout autant la Bible sur Sabiso na 1 Timothée 4 premier verset dans le Bible
Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la fétichité dans leur propre conscience. Amen. Bon, on dit que bato nyonso bayembi nyonso bazoleka pa kabundi walesa yenda travailler bango yenda za père na bango yenda maneso na bango apesa bango kisi parce que alobi apesa Mike Kindoki alobi Mike oyebana Mike pe ayebani a promettre que otamona ma voiture atamona ma voiture mutamema Mike Kalambai et kuna ezatata Mike Kalambai et ezaka Mike Kalambai te ezali kisa Patrice Moubiaï il a même Guilhem qui pourra voyager pour comment le cola bango mais Guilhem Koufi. Donc c'est-à-dire Guilhem pour aller au Congo à Koufi ba oye ya ba boga moko apesi bango nguya atongoli bango nyonso bazosalela Satan yango kindumba ki karamba ya zango ya grave atika mwana mwasi te kindumba moko grave parce que homme soit msala wangu kabundi ye moko yebisi ke zwa kindoki eza na kati na nga okoyeba nga nalobi yango te mtalobi bien aimé proverbe azokosa makambo te proverbe ayoki mongongo ya nzambe atindinga yango omoni nga nazosala makambo oyo proverbe azokosela moto makambo te atiaki tembe edingwe zela tolanda makambo edingwe alobi awa edingwe alobi nini alobi aza aventurier mpo alingi asalela kombo na ngai nga nakosela moto makambo te epuis kabundi walesa azotinda bokende kaka na bubu na nga botala bandimi na ye bakamarade na ye na bandeko na ye ndenge bazofinga nga awa namoni bapartage susu eloko ya makambo oyo nani asali namoni Pasteur Chabani a partagé baventure susu continue asali continue oyo azali mpe moko ya monde de ténèbres tala baventure so asali donc continue baventure lisusu l'archevêque Coutinho Fernando, archevêque principal, Yawana Rokota, Coutinho mpe lisusu azali mutu ya misala mabe mais bato bazolanda ye avec Dieu, nous ferons des exploits. Allez, qui finit son abakoke, Saboye, allez, qui finit son abitesse, Yamo, on a satanae, on a dit tout ça. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Toke, mololo, Dabola. Dabola, so passé, biso na bakeko. Dabola, lekisi biso na perse. Mololo. Alekisi biso na bako. donc mbongo oyo gouvernement apesaki ye 1 million yango aye kodistre so bakongole siko nga na defie walesa bapaster oyo balobaka mabe mpo na ye nzambe nde abetaka bango nzambe akabundi walesa abetaka bango mpo na nini azobanga nga mpo na nini azotinda bato bafinga nga mpo na nini na butu nzambe oyo aye wana ya solo azobeta nga te mpo na nini na butu leri azoyana kindoki na ye azoa bandambu jimai naka na nga azokoka ya okite mpa na nga na mongaliema te bien nazolakisa bino preuve ke basali ebele bazoyemba lelo bazali bato ya soloka bino bozoka bandeko na bango bozokoma envoûté mpe mosali na nzambe ya solo soki asali album atekaka yango te azwa mbongo atia na poshe soki ateki album wana po azwa 70% mbongo wana apesa babola apesa boprime apesa bana oyo bazanga talisanga bayembi nyonso ya Kinshasa nani asi asala yango c'est-à-dire baza na bolingo te c'est-à-dire bazoyiba nzambe ezalaki kaka estrie nalakisa bino ke kabundi walesa azali nganga azali ndoki bayembi nyonso bokomona pembeni na ye baya milimo mabe baya banganga baza basali na nzambe te
nzambe na nga kutana na bango natiaki Kabundi Walesa nayebisi ye soki abongwami te nzambe akoboma ye. Nzambe abandi koboma, nzambe abandi koboma. Timote Kiese mapamboli nana ndimaki akokufa. Timote Kiese na ndimi te akokisa ata 35 ans. Timote Kiese kutino mutatie bango na erreur. Timote Kiese Jérémie, prophète Jérémie oyo akufa na Silas. Jérémie Mayemba. Kala Timote Kiese adambe koyiba même bofane l'église. Basala ba miracle ba prophétie ya takotak. Tikotak. Bango ya bandango bakufi. Etikali Père Konde liloba na matete soki boyamboli te. Sikatenda soki boyamboli te. Leopold Mutombo soki boyamboli te. Pascal Mukuna soki boyamboli te. Na yo Walesa soki boyamboli te. Nzambe ata timinga na lobela bino. Bino moko bolandi ke Mike Kalambai onction salelaka banzembo nyonso nanga na ye eza nani Walesa. Nzambe alobi na ntango ya suka makambo ekosalama oyo akoyoka te lifelo yali lolo yali. Merci. Ezali Proverbe 30-30. La sœur continue, ça c'est la deuxième partie. Oui, maintenant avec les problèmes chez Kina, c'est que j'ai fait pour qui m'a conduit à vous interpeller par rapport à lui. C'est parce que il a eu des problèmes là où il habitait au Canada. Il a des ennuis, ça veut dire il a des dettes, il a des ennuis. Et il a quitté sa femme avec qui il vivait avec au Canada. Chez Kinala, il est divorcé 4 fois. Ouais, il n'a pas de situation maintenant, il vit en Belgique. Et maintenant, en vivant en Belgique, il s'est mis en contact avec Madame Raja. En se mettant en contact avec Madame Raja, il leur a proposé, ils se sont dit, eux deux, ça veut dire, Madame Raja va continuer à récupérer l'onction sur moi, et lui, il mettra son onction, et personne ne saura que l'onction qui va conduire mon ministère, ça ne sera pas mon onction, mais ça sera son onction à lui. Et c'est là où il a commencé maintenant, il a continué à me remplir, mais en laissant Madame Raja continuer à me détruire. Ils vont, ça veut dire, quand lui il me remplit d'onction, Madame Raja, comme il a les pactes, elle va ouvrir les pactes, ils vont me retirer l'onction dans le cou. Quand il retire l'onction dans le cou, maintenant ta bouche, tu commences à parler comme un bébé. Tu n'arrives pas à articuler, ta langue devient tout petit, tu perds la puissance de la bouche. Maintenant, tu peux faire des prières, il n'y a pas de puissance dans la bouche. Donc, tout ça en accord avec le prophète Shekina. Ils vont souffler dans la tête. C'est des choses que j'aimerais que les chrétiens puissent entendre pour comprendre. Ils soufflent dans les oreilles, ils font sortir la puissance qui est dans la tête. Cette puissance qui est dans notre tête nous aide quand il y a des mauvaises pensées qui viennent. Nous pouvons les combattre et nous pouvons combattre les mauvaises pensées pour qu'il n'y ait pas de mauvaises pensées. Mais quand on a soufflé et qu'on a fait sortir la puissance de ta tête, maintenant ils vont commencer à rentrer comme ils veulent. Il n'y aura pas de résistance. Donc ils ont fait ça un jour, j'ai commencé à les sentir, ils ont commencé à parler dans ma bouche comme des démons. Comment ça s'est passé? Ça veut dire la nuit quand je dormais, lui il les a laissés, ils vont souffler dans les oreilles pour faire sortir la puissance qui est dans la tête. Quand cette puissance va sortir, maintenant il n'y a plus de résistance. Au matin, tu vas voir, quand tu commences à parler, et ils commencent à parler à l'intérieur de toi comme des démons. Ça veut dire qu'ils connaissent ton fonctionnement, c'est des esprits familiers, ils connaissent ton fonctionnement, ils connaissent comment tu fais les choses, et ils vont essayer de commencer à parler à l'intérieur de toi. Et Madame Raja a des choses que son mari lui a laissées, il peut faire que tu n'aies plus de voix de ton cœur. Par exemple, là où comme vous m'entendez, je ne peux pas réfléchir par mon cœur. Des fois, tu sais, il y a des moments où on ne veut pas parler des choses par la bouche, on essaye de parler dans son cœur. Elle fait des choses, je ne sais pas ce qu'elle met, ça va finir la voix intérieure. Quand ça va finir la voix intérieure, si elle vient à l'intérieur de toi, elle commence à parler, on croira, toi tu vas croire que c'est toi, mais si tu ne fais pas attention, donc tu ne sauras pas que ce n'est pas toi qui parles, ce sont eux qui se sont emparés de toi. Et tout ça, c'est pour t'assujettir en fait. Et le Saint-Esprit dans tout ça, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? C'est ce qu'ils essaient de faire, ça veut dire qu'ils vont commencer à prendre ta sémence et ils vont rentrer à l'intérieur de toi, ils
vont te conduire. Ce n'est plus toi qui te conduis. Ils vont assujettir ton esprit. Ce n'est plus toi qui te conduis. Ce sont eux qui te conduisent. Mais les gens ne vont pas le savoir. Et ils peuvent rester comme ça dans ta maison, auprès de ta famille, tu le côtoies, pendant que ce n'est plus toi qui fais les choses, ce sont eux qui feront les choses à l'intérieur de toi. Et ça, je l'ai condamné. Les prophètes Sekina étaient en accord pour que Madame Raja commence à conduire mon ministère de cette façon-là. Ça veut dire, il lui a dit, les gens ne sauront pas. Donc on va faire ça, on va essayer de la tuer spirituellement et toi tu vas commencer à la conduire, à conduire son ministère. C'est des ministères qui sont conduits par des esprits familiers. C'est pas le Saint-Esprit qui conduit la personne, mais c'est un esprit familier, un esprit qui connaît bien tes habitudes, qui connaît comment tu fonctionnes et qui va commencer à te conduire. Les gens vont croire que c'est toi, mais ce n'est plus toi. C'est un esprit humain qui te conduit. Alors quand il a commencé à prendre des décisions comme ça, c'est là où moi je me suis dit, non, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cet homme que moi j'avais pris pour un homme de Dieu qui était venu m'aider. Et ensuite je vais apprendre, quand il va commencer à trop parler avec, à communiquer avec Madame Raja, et Madame Raja avait l'habitude, quand elle récupère mon onction, moi j'ai prié, j'ai dit Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu répandras la malédiction dans la maison du voleur. Que celui qui a pris mon onction, Seigneur, que la malédiction rentre dans sa vie, dans sa maison et tout ça. Quand je prie comme ça, les prophètes n'est pas en accord. Quand il s'agit de Madame Raja, il n'est pas en accord. Et Madame Raja commence maintenant à prendre de l'onction sur moi et de temps en temps à prendre sur les enfants. C'est là où moi je dis non, si c'est comme ça, moi je vais dénoncer toutes ces choses. Et c'est après que je vais apprendre que non, Madame Raja et lui se sont convenus, moyennant, il a commencé moyennant 12 000 $, que si Madame Raja lui donnait ça, lui il allait laisser que Madame Raja fasse toutes ces choses en moi et qu'on allait partir à l'église. L'église ne saura pas ce qui se passe réellement en moi. Et après, donc, il y avait des moments où l'église priait pour qu'il y ait la confusion dans leur camp. Et on demandait la confusion dans leur camp qu'ils ne s'attendent pas. Et quand on faisait des prières comme ça, et ils étaient en train de se disputer. Et c'est là où des fois, Madame Raja disait... C'est Brigitte. Oui, papa. Olobi Boni. Na kumsi nzambe na makambo ndenge esalami eza moto abengaki nga me esalaki ngai pasi abengaka ser yozobombelanga makambo eza ser na nga tobanda oyemba na ye abi ser omoni makambo boye obombeli nga nabi ma ser c'est pas une bonne nouvelle de Jésus-Christ mais c'est une fausse nouvelle et c'est une triste nouvelle pour la biso. C'est pas une fausse mais c'est une triste nga na bagisa triste pour nga. Na mona makuya apôtre Yoko pour évangile oya elaki biso vrai évangile oyo et convaincre biso malgré tant d'aller na Yesu l'église na ye nazaki na Yesu na déjà nazaki na bongo na exactement ba suki yo ba patron de ko na sina yo ka déjà mais tellement ça côté bien et aso me biso pena na njela bien et salinga ipasse yo mona biloko apo na ba témoignage oyo papa Jondé oyo ya man à lobby qui apporte l'exercice na boaka temunga ekamosinga. Donc le mot de la fin na ngezali ke bandiembo oya yemba wana il faut salela yango. Asalela yango ndiembo azako yemba ke libala yo fandie ba pesa bongo te okokende na moto etango Yesu akozonga. Soki moto avandi libala ba pesa bongo te ayede bato ebele musu babala makela bali pona ndiembo oyo. Ye moko pe asalela yango donc atikaka lidi nde l'église na ye ozonga nango bien abengisa mwasi na ye nzala ebita bavanda makambo sili Luc 6:46 Proverbe 28 verset 9 ye mutu apesa biso nga na zone sili yango atika pe okosaki akomona moto akenda na lola po akenda te po bisala ene ezolakisaki aza moto na lokuta. Open your legs so that we can shave it. Alléluia. Amen. C'est la vérité, bien-aimé. This is the truth, beloved. Since you God, you never share. Is it magic stuff they know you need to share? I want to shave completely. Ça dépend. Just take it down. Moi, c'est la même chose. Even for the woman, the wife, it's the same thing.
Il faut que ce coiffaka. You need to shave. Na era ba règle, ça kapé que ba règle simba ka ngozo kama saliti mwa bingi. When you have your period, your hairs are really dirty. Bota elongi na ye na makanisi ndengo elongi mabe Bubu. Malam. Armpit, shave them. Ochepe ma bloka c'est malam. And put some perfume. Ça au sentir malam. So that it can smell very nice. Ça c'est très important. Oso moi c'est ko simba malam on va na ye ko simba nzoto na ye moto ko simba ba testicule ko simba nzoto mobali et c'est ko exciter ye malama ko ma pré maintenant par ko ni okota na rapport sexuel. If as a wife you know how to touch your husband properly, you will be ready to go into sexual relation now. La même chose pour l'homme. The same for a man. Il faut y avoir point que simba la moitié na You yo. know where exactly to touch your wife. Il y a des parties sensibles. The sensitive part. Pour le salon qu'on a parti à côté na ko sa moto. Malembe. Moi si mon sona aux ala excité. Many women can be excited. Mususu. The others. Ko simba bassin na ye. Touching their breast. Bota face na ye. Ko simba motu ya bassin na ye. Touching their teeth. Like not pressing milk, no. Or quickly or pulling them, no. Quand tu fais ça, tu parles aussi. Do it slowly, and while doing it, you can be talking as well. I love you. And the way you can be talking as well. I love you. You do it and the way you touch it will prepare them more. In sexual relation, we don't want big men who don't talk. People who don't talk. They have to talk. Mona tanga vraiment okota akopusa na pembeni na yo tazo senga yo kotisa etango zo kotisa et moi moke meka moi oreise moi moke ensemble yazo mata yo kiti. Donc vous voyez moi si na se azo danser. While doing it, she might ask you to go, not to penetrate fully. You can penetrate. Il faut oscillation, bouger. Yo mati, mobala kiti, yo mati. As a wife, you do not to be as a corpse, as a dead person. No. Move a little bit. This will excite your husband. And then when she reached this point, you will see her talking. And yourself, you will be talking. If they take a picture of you, you will not even recognize you. Mais ngana mono ndire fendi mona mo fa bêtise o yate aki atabate yaka sur la sexualité akwa ko décortiquer ndengwa. C'est vraiment regrettable parce que un pasteur ne peut pas prêcher comme ça. Bazwa maté ana ezalo kwa niti médecin azote ya mo et intriguing na makasi na yango ezali tango a souligner point à frigidité alobi soki moi si aza satisfait mingité aza frigide na éviter ce qui frigidité, bah, on devient frigide ou on est frigide. Péché oyo yi azakote ya bato alongola bato ba péché mais yango na péché ya zakolata eza mawa trop alors ozomona mate ya boye balobi oyo balobi makambo boye fwe koma. Mais ce qui moutoiseau dans la Bible, à mon abomination établie dans les saints, à sa natation. C'est l'abomination. Apôtre Paul, ou Azali, l'apôtre par excellence, n'a bu sur ma pasteur, nous allons apôtre Paul, à l'obéi sur le bas, 1 Corinthiens 7, avec la tamasolo en ati. N'a jamais salé le bateau, tout le monde a dit, n'a pas regretté mini bateau, n'a mon peuple, va y une église, c'est qui va y avoir bango, va inviter qui bango, va y pour voir son malade, n'a mon babso, va pour ça, va dîner. Et naïbi que intervention dans oyo chaque pasteur n'a simane multitude à batudali. Chaque pasteur même n'a simane na bandimi bali. Na simane ndeko o azote ya o azote ya soupe bilo mo pese soupe. Na moni na non parce batterie na internet. Ouais, na soupe ko la banso ba bengi sango na nyo bilo mo boye.
basango ya Londres ezali bongo bouti olanda lelo ezalaki dimanche supu auti prison atei so mateya oyo na église mais eloko ekamwisi bato bacorrespondant na nga babenga balobi atikali ata koloba te ke bakangaki ye akotaki prison alobi kaka ke makambo nyonso boyokaki eza lokuta likambo te nzambe azwa lokumu so tozokosa mais se supu autaki prison ya makala bakangaki ye mpo azalaki kokotisa baminere na badrogue oyo ifale ya koteka koto mais eloko akokamwa ti lelo malgré te ya mateya wana ya supu mateya comment coucher avec une femme à l'église na bana miki bazalaki na kati ti lelo bato bakontinue kokende alors basango ya Londres oyo eza masolo ma kaka ya bana Angleterre alors ekanga mbote mingi na yo paster mwila mbote bapaster nyonso to Shabani mbote kozala malamu nzambe na nga azala bino alors information bapesi nga balobi ke na niveau ya Zion kuna sakayon sana Claudine eza pesa mwambo wa boyi Claudine sakayon sakosaki eke lokola boni ya timini bopesa mbongo nga na obondela mpona bino boobika mele bapesi mbongo basali baexamen ata plus de 4 fois baza vraimen na bokono yango wana Claudine asengaki bazongisele mbongo mais sakayonsa akosi ye mpo adose ye alalise pongi apesi ye bemission asalaka mais abengani bijou atie nganda mpo bijou azali kobima na ye azobima mpe susu na mwana na ye alors na masolo oyo ntango nga nalobaki Darius oyo azali molingani ya bijou akomi kotindela nga bamaloba babondela nga na kika etu alors nga nazokebisa Darius ezala nde mbala na ya suka abengaka bato babondela nga ngai nazosenga ye eloko mosusu te nazosenga ye kaka bayamba Yesu babima na kati ya desordre ekozala malamu mpe atika kokosaka bato ke nzambe azosala areconnaître mwana oyo ye abota na Dagenam mpe azongisa mbongo ya bato azwa bato bambongo asala 3 conteneurs nyonso ekangama na boma bato wana biloko na bango ekoma te bazolela e ayeba bango ke mwana oyo aboti na Dagenam tosi tozwi assurance namba na ye toza nango awa topesi ye une semaine soki akomi koleka na Dagenam koreconnaître mwana wana te mpe kopesaka mbongo ya mwana te tokobenga Irlande Revenu tokopesa badone na ye mpo bakataka mbongo na ye mpe soki akontinue kotia tembe na nga jour tout okuta nde na kokorige ye atuna maps akima kovoyage mpo nayebisa ye ke nakanelaka ye na tshekaka ye ndenge nga na bongo na maps avoyage ya susu na Europe avoyage te mpo ayeba ke place tout okutana na ye na kokorige ye yango omonaka nga nazalaka deja na babillet na nga Air France soki nayoki kaka zwi Eurostar bato na nga baza kuna bachekaka ye mpo bapesaka bainformation nga na matikaka na Air France ye nazokita avant directement ye azokita na gare du Nord nga mpe nakokitele wana mpo eza na bato mosusu avant tokanga bango na maboko fo korige bango balia nkuba ndenge Jésus abeta ye bato na église donc Darius yo fo keba ezala mbala suka obengaka ngai mpo osengaka natika koloba makambo na yo reconnaître mwana obota na Dagenam futa balayaka bato ekozala malamu soki otie mutu makasi na kotambwisa yo mpe okolela monoko ya mboka donc ezalaki basango ya weekend à Londres entre temps bauti kobenga nga susu balobi organisation esalami na Londres en tout cas papa na biso Ngoma aza susu président ya communauté te donc napesi nzambe merci mpo nalobaka yango bien que papa Ngoma azalaki moto mokambi ya social accru ezokoregroupe bacongolais nyonso to ya nini te ya UK te en tout cas merci sikoyo ndenge esalami bongo sisi UK barécupere makambo baorganize makambo nyonso organisation oyo ezosalama bato barespecte yango papa Ngoma oyebi yango bien ke tozwaki baproblème nga na yo toza mikolo tosolola toyokana me na kopesa conseil komeka kotia bato babaton sur les routes oza sous président communauté te oza makasi na mosala osalaka social en tout cas zonga na social ozala bien
parce que tour oyo soko continue sous ça berere yeba ngoke bozwa de binibis po yana bato ba ko attaquer na ndako bato nyonso baboyaki et ngana kanila ki no biso to kutano libanda na corriger yo mozaki mayele osalaki ambassade to sali la paix to koma oyoka alors likambo lokola bavandi so za so président communauté te na meka ko yoka yo lisusu te oloba koza président communauté soki oba no sala ba émission na yo sala ka ba émission lokola président ya accru oza organisation na yo ya ba yombe bino na bino bo continuer to lobelaka social ya communauté oza malam Proverbe 30 depuis mon alien Yesu aza mokonzi. Voici une nouvelle alerte de Jésus-Christ TV. Le faux pasteur du Congo RDC, Moïse Billet, un abominable magicien qui a hérité de son père, un infâme empire de sorcellerie et d'escroquerie évangélique, est pris la main dans le sac dans cette courte vidéo que vous êtes sur le point de suivre, en train de conduire ses ouailles à commettre un terrible péché contre Dieu. Découvrez et jugez vous-même. Il y a une chanson qui monte dans mon cœur depuis hier. Un refrain qu'on a chanté hier. J'aimerais qu'on la rechante encore. Et jusqu'au dimanche, on va chanter ça encore. Pendant la Sainte Seine. Alors si tu es malade, tu as une situation difficile, connecte-toi à moi. Crois tellement en moi comme tu n'as jamais cru en moi. Parce que il y a le miracle disponible ce soir. On y va? Sainteté à ton nom, sainteté à... Incroyable. Est-ce que vous avez bien entendu? Ou est-ce nous qui avons mal entendu? Avons-nous entendu la même chose? Écoutons encore. Connecte-toi à moi, connecte-toi à moi, connecte-toi à moi. Crois tellement en moi comme tu n'as jamais cru en moi. Crois tellement en moi comme tu n'as jamais cru en moi. Crois tellement en moi comme tu n'as jamais cru en moi. Là-bas dehors, soyez connectés à moi. Là-bas dehors, soyez connectés à moi. Là-bas dehors, soyez connectés à moi. Incroyable. Nous sommes sans voix. Est-ce à ce rythme que l'apostasie se répand dans ces camps de concentration, qui mènent tout droit en enfer? Nous nous connectons à Dieu par son Fils Jésus-Christ, ou nous nous connectons maintenant à un homme, un simple mortel, dans les narines duquel il n'y a qu'un petit souffle. Mes amis, ceci est de la pure sorcellerie en plein jour, en plein culte, durant une pseudo-adoration. Voilà comment des esprits humains se transmettent, et vous êtes surpris que ces faux pasteurs apparaissent dans vos chambres la nuit, ou vous visitent dans vos songes. Et vous êtes surpris d'avoir des maris de nuit, ou femmes de nuit, qui viennent coucher avec vous. La Bible déclare que seul Jésus est le chemin, et que nul ne va à Dieu, son Père, que par lui. Cet homme infâme, un mercenaire et truand évangélique, véritable enfant de malédiction, dont la ruine ne sommeille point, et à quelle obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Demande à ses ouailles de croire en lui, comme ils n'ont jamais cru en lui. Cela ne devrait pas nous surprendre, car il fait exactement comme son père le diable, qui amène toujours les gens à l'adorer et à croire en lui, à la place de Dieu. Si cet homme lisait la Bible, il verrait ce qui est arrivé au roi Hérode, qui s'est fait adorer à la place de Dieu. Disons-lui ce récit en Acte 12, versets 21 à 23. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu, et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé des vers. On ne se moque pas de Dieu impunément. Ce qu'un homme aura semé,
il le récoltera absolument. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lokofe, yo za sirike sikoyo na muziki ya église obo ba dernier album na bino bo sala ke teka mite. Bongo soke teka mite, est-ce que ba fali nde bateka? Ba fali ba faire bateka na bango soute. Ba tunyo so muziki na bino wana. Ba muziki même ya chrétien, même ya profane nde ba lobelaka. Bango nyonso bateka na bango soute poto mona na biso so ba sedo na bandaka batute. Balandaka ngona ba YouTube kuna soki YouTube mtafuta bango peut-être. Po ba fali na batu babina ka bango ba somba na bango pe so ba sedo wana te. Soki bazoka mbongo na bango peut-être na banzela mususu. Mais yo Lokofe pena olakisa biso nini tala mifi. Yebisa mobali na yo po nzembo oya salela ka wana kolingana lingayo Jésus okosaki komba Jésus ezalaki mifi oyembelaka mifi to timbelaki oke oyembelaki mifi okoseli Jésus batu makambo mais quand même to acceptaki ndenge wana lokolo taki komba Jésus to accepter oyebi ke tina komi na suka na yoki makambo yembi Lokofe nambuta dongo ezolekela ngana ebi teta musuna buto Yesu akoya donc na moni Yesu na buto akoya lelo Lokofe kopesa nga méchante leka na ona oyebisa yo senga pardon panzambe na yo miziki na bino eteka makasute se yeba neteka makalisute po bosi bosali ese sili po na bino botika biso to yoka siko bato bazoya sika po bango nde mutu bazoya na inspiration nzamba opesa bango Lokofe ngana ona ngana asera miniki oyebinga bien poto yemba na to beta na miziki ana miniki Lokofe ngana Sergina ya miniki oyebinga to beta na miziki awa lero bandeko yale to banako bengi sabino ba frère na mtu ba bengi sao to beta ngana miziki awa na kata miniki awa Lokofe leka senga bolimbisi na miziki otoyoki donc à moins que zala yote wana na limbisi yo mais so que zali yo Lokofe na ko livre yo na diable ndenge na livre karashika po mwasi wana ko sale la diable vina e mobimba ako sale la sata vina e mobimba tiako kene kozika yako zwa mabolimbisite pona ba makila batu bolimbise kozala te ti ako senga pardon te tiako kene kozika Lokofe ndenge moko na yo ba mama toko bondela pona ona makambo sali Lokofe toko livre yo na diable comme soki ne ko sale le bien pento sale le bien kuna na soki na lifelo soki wapi okoken Lokofe oko senga pardon te oko sale la diable vina o mobimba nambuta kamoka boko sale la diable vina bino mobimba na eloko bosali amweke boleka ezala bino te soki eza bino boko sale la satan boko sale la su nzambe te boko sale la satan vina bino mobimba mbuta Lokofe Yesu Masia peut-être Yesu azoya na buto oyo eza lisusu eloko akosakana te bandeko non boko komisa biso bongo te biso banani na bino po bosaka wana eza kosakana otala Lokofe Jésus paza na bato soki olingi ete tika ye na malembe okokomisa na niveau ya bongo te tika ye na malembe okoma évangéliste évangéliste modèle nini yo koma évangéliste ozoteya bato na église ozosala banzembo osali en plus eza ya sika eza te keleko ozalaki soki avokende pa kofi eza ya sika oh non pardon à moins que oleke ezala kopi na yo ezala bato nde baimitaka bavoi baimite voi na yo basalela ngo ndenge wana mais soki ezali Lokofe ndenge na livre karashika na diable ndenge na kolivre yo mpona makambo sali nayebisi yo bongo etanke mama mifi leka na video sengela mobali no pardon na peuple senga mawa na nzambe mifi
na makambo bali no asali soki bino basa ndako boyebaka te ndenge azoke na studio ata soki bakopi ozoyoka te sikoyo ese panzani na WhatsApp basi bapanzi yango nayebi te no kutu na koti Facebook te nayeba soki ese panzani kuna mais tellement motema esalinga pasi baozongisa yesu na nga na ekulusu na mutu mosusu te évangéliste lokofe en tout cas pardon lokofe leka nayebisi yoka bongo. Bonsoir, bonjour, Tejali Bongo, à 2h du matin en Angleterre, tout le message Oyo, après, la reprise un message Oyo, nous avons eu le signal de la pasteur Oyo à Kinshasa. Il a enlevé la messe. J'étais sur moi. Je suis tombé. Je dis, bon, mais cette histoire est compliquée. Il peut lever deux fois, trois fois, les lunettes à gauche, moi-même à droite. Et les lunettes se sont cassées, se sont écrasées. Je ne vais plus jamais porter ces lunettes. Ce qui va arriver ce matin, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Ne tiens pas compte de ce que tu es. Ne tiens pas compte de ton rang. Mais si tu es venu ici, c'est pour qu'un père aiguise ton père. Si tu es venu ici, c'est pour que Dieu te rende pointu. Il te rende constant. Si tu es d'accord dit Amen, si tu es d'accord dit hier, si tu es d'accord dit hier le soir. Regarde. Et je suis revenu. Ma vie a changé. J'étais encore très jeune. Je n'ai pas supporté les critiques et le bruit. 20 ans de prison de critiques. Nasali 20 ans, il y a prison, il y a critique. Et Dieu vient de me sortir de la prison. Dieu vient de me sortir. Pour cela, vous voyez les choses qui se passent. Les gens deviennent aveugles. Les gens deviennent sourds. Les gens deviennent paralytiques. Ça va arriver ce matin dans la vie de quelqu'un. Ce matin, il va toucher quelqu'un. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es d'accord, tu le vivras. Tu es d'accord, tu le verras. Il n'a pas changé. Dieu de pied, Dieu de porte, Dieu de béni, Dieu de Kantiana, Dieu de Taillot. Il n'a pas changé. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 tout commis pratiquement 2h22 en Angleterre. Ceux qui n'ont intervenu ici parce que dans l'outil pour là, et Nzambe a tient à cœur à répondre Bishop Kankenza, dans la zone que les dieux de Béni In Aïbi Nzambe tout ça il a raté. Béni In c'est un sataniste. Et tango Bishop Kankenza Azurba que Nzambe na ye azosambe la comme ça va aveugle comme ça va paralytique, donc lui fait le contraire de ce que Jésus faisait et interpellé nga. Nanani ngai évangéliste Salomon Proverbe 30:30 la pluie va venir na combat de forme nazali moi na armée de l'Éternel 6e promotion na semble nazali pasteur et armée de l'Éternel Masina et na diman armée de l'Éternel ça fait un long temps mais général Souniaza tata na bolimo et tant on a landi dayo aki côté il pas passer Soni na landi pasteur Jean-Marie azota na Bible nzamba yebisinga na yebisa passer Soni na yebisa passer Kankenza na yebisa Mukuna Pascal na yebisa Mutombo na yebisa dayo na Kankenza batika kisi baya Yesu. Premièrement, ils ont nécessité à mon côté la Bible, mutu akoyi kobondela pona mutu azalaki avec azako mona akoma avec. C'est-à-dire bazo ça le contraire il y a volonté nzambe. Deuxièmement, pasteur Soni nzamba salela ki o makasi. Pasteur Jean-Marie ana basi Soni 405 akoyi ko telema même pas liboso église asimba Bible. Pasteur Soni
ils ont un bana basi belé l'église au bout de Sibango, ils ont un basi moussouspé à la pasteur au bout de Sibango. En tout cas, et comme une gonga, oyo, otika biloko wana, au se repentir. Parce que Sony, au bon de la ponanga, au balisanga, au lansanga, je te dois beaucoup de choses, mais ce qui n'a pas été sans malam, n'est pas été sans touche à tout. Parce que Sony, il faut éclaircir, parce que jeune, na ba dossier nyon surtout, ils a nanda kunayo, nanda kwa parce que jeune. Na banzi, oui, belo ni maolo. Parce que Sony, l'armée de l'éternel, tous à la canaba bishop T. Mais, désiré à Kenana, na Brazzaville, à Tia, bah, bishop l'armée de l'éternel, et désiré, bah, senga, azali moko, ya batu, bazana impudicité makasi, et réputation ma paix, ya aussi ma même bakisi. Alors, les amis locaux nous à bisoté. Dans d'autres dans la Bible, 1 Timothée 4, premier verset, mais l'Esprit dit expressément dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est-à-dire, Bishop Kankenza, Matteo Yazoteya, il y a, tu vas comme on a comme aveugle, il y a onction, où il y a le bien soit qui est pas béni, parce que béni c'est un démoniaque. Alors, Bishop, au Bunganzela, comment on t'a soloka, et c'est ngeli, ou Lukanzambe, ou Benangana pour de la Koran. I want to speak to Reverend Dayo. Reverend Dayo, I'm Evangelist Solomon, I'm son of General Sony. When I was praying today, that is now we are in England, I'm in England, that is 2 a.m. I was praying and the Spirit of God tell me to tell you that you're supposed to repent because you are serving of God, you are servant of Satan. If you didn't know repent, you will go to hell. Lifelo ulambayo dayo. Bosimbi biloko, bokotisi bakolekante sauvage na kati église, na onction lokuta, pour boire au pain sabat. Et Bishop Kankenza, au théâtre son école de Dieu, na sala émission na yo avant les 7-7, na série na zaro sala, na zaro travailler, na mama bena o na bala na l'armée de l'éternel la radio, to solo na yo, et nazali neveu à ami na yo, Leki Songo, Emmanuel. Sorry, Emmanuel Songo, moi c'est Didier Songo. On a eu le temps à causer, même à l'inter, quand Emmanuel Songo est venu, il y a, je crois, plus de 10 ans. Bishop, na temps aux autres, na moni frère Timothée, na moni na sœur wana yemba. Na moni frère Timothée, a venu sur Kapembe, na moni sœur wana msoso, aza na bonne mine. Ce sont des serviteurs qui ont servi sous ton ministère. Frère Timothée, donc ceux qui a pu bimie, à Kokufa, n'a évité sur la nandaku, n'a évité sur la voiture, n'a évité à Rotato la nzambe na onengeni puisque, ceux qui totali na ba ministère mususu, au moins na ba bazo s'épanouir, ba mususu ba voyager, même na ba frère na ba on pour voyager na bango, pour voyager na bango. Toi quand tu voyages, tu vas seul, otiki frère Timothée na ba talent na biloko na nyo surtout, aza, on dirait mutana kwa shekor. Quand Kenza, quel est le Dieu que tu es en train de servir? Tu m'as prêché la parole, tu m'as fait rêver, et pourtant, tu prêchais le Dieu de Bénil qui est un sataniste. Bao bazolandanga, boko takala na Google, bobeta Béni In, boko mona que Béni In azali sataniste. C'est-à-dire, ba Kankenza, ba Général Sony, ba Koutino, ba Mutombo, ba Pascal Mokuna, bango nyonso babunga nzela mais bazo traîner ba foule et na kate ba foule wana bazo bima na ba fi wana na l'église ba botisi batia bato bazo tia désordre. Alors nzambe nino bazo tia bino yango moni mboka eza sous l'occupation rwandaise, sous l'occupation bapaya parce que ba pasteur na so ba simi soloka. Comment na plein 21e siècle un pasteur a koyebisa bato ke a rebonde la pona bino beaucoup ma avec. Et pourtant, na
Kinshasa wana toza na frère Patrice azoluka maboko epousse ye toza na baveugle ebele toza na bato mosusu paralytique baya na posa batambola bozokoka kotambusa bango te mais bozozwa bato baza malamu bokomisa bango baparalytique bozozwa bato baza na miso bakoma baveugle nzambe moto atindi nga naza kosambela toza 2 heures du matin na Angleterre abisinga bose repentir sinon akobeta bino général Soni otelanga sango malamu mais lelo oyo nazobana biso bato na 2008 otinda mwana Chiko armée de l'éternel barumbu aye mwana uti epana nga doba armée de l'éternel barumbu ya bakoko nanga po Chiko auti na église nanga masina na yana mituka napesa bango ba crédit armée de l'éternel na sembe bakanganga na sembe bato ya aner bayokanga na sembe babi passé Soni azaki mutu apesa ordre wana bakanga ngai et soki major wana azaki mutu abambi lokola nga te ezali mpo baenleve ngai nakufa musala bozosalela nzambe yango wana omoni froideur nini botia na kati na nga donc bozali basali na nzambe me bobunga nzela ngonga ngo bose repentir bino bato bozolanda bapaster oyo bazoteya bino onction bino bato bozolanda bapaster oyo bazoyebisa bino ke bokokoma baveugle bazobimisa bino banyau bazobimisa bino bampuku bapaster oyo basimbi bakisi bapaster oyo baza bavie na nga batata na nga tovanda na bango bateya nga sango malamu nga naza fui na bango makambo oyo nazobewuti epa na bango bokende na armée de l'éternel botuna paster Soni soki ye moto abalisanga te soki ye moto ateya nga sango malamu te soki ye moto abondela mpo na nga nakoma paster te connaissance ya parole oyo naza nango ewuti epa paster Soni mais lelo je te reconnais plus Pasteur Jean-Marie a propos de l'égaliboso théâtre à Sangoumala, ou même à la Bible, parce qu'il a marié dans 3 parties. Bible est la dit, l'homme de Dieu doit se marier une seule fois. Et puis nous, sur le côté dans le circuit, il y a au divorcer. Bien sûr, divorce c'est cause à la, les accidents, mais vous tous, vous avez les dénominateurs communs en émoine. Pasteur Moussamou a d'ailleurs dirigé intercesseur dans le sein de ce sorcier. Comment on reçoit un doki, vous tirez mon cas d'intercession. Frère Vincent, vous allez en Angleterre, awa, vous allez venir Naman, avant moi, ma tête, il est passé à Oyi Babadim. Comment on va passer Babaloni, Batouana, nous sommes allés dans l'armée de Babou Mamate. Pasteur Moïse, Timbo, mon frère ami, Nayo, Moutou, Ola, Koko, Zanayo, Bakoma, Rotsala, Kibo, Bengana, Salate, parce que hier, Amtoumami. Mais pourtant, pasteur Moïse, vous voyez, Moussala, Niasala, et ça, la radio, et ça, la news. Nalaza, moi, Nabino, nazo reconnaître onction botiaki na kati na nga maté ya boté ya nga vous tombez très bas et ça fait la honte. Ça fait la honte na yoka Bishop Kankenza o le kana TV ozoteya ozolobake okobondela bato bakoma baveugle bato bakoma baparalytique eza onction uti panzana et puis bokomi kolongola bato na Kinshasa bomema bango na Israël. Bible solani Bible solani si tu veux prier entre dans ta chambre. Ouvre ta porte, ferme-la et prie. Dans Jean 4:24, nous sommes au moment où Dieu cherche les adorateurs en esprit en vérité. Dieu est partout. Tu ne peux pas faire croire aux gens que au coup de la chambre haute, les places au même qui délégation aussi mon limo tout de quoi vous avez mon limo, quoi qu'il na mangengenge, quoi qu'il est par-ci par-là. Non, non, non. Frère, vous n'avez pas l'esprit. Vous êtes des satanistes, vous devez vous repentir. La preuve, tu n'arrives pas à entretenir Timothée, et la sœur là, elle va passer tout son temps à se déambuler comme ça, qui a couché beaucoup de bois. Batola va au la Nzambe Nereni. Batola va au monde Nzambe Nereni. Nazali ko sambe, à 2 heures du matin, Nzambe va s'adresser à Pasteur Soni, na Bishop Kankenza, na Dayo, na Léopold Mutombo, na Pascal Mokuna, Boyamba Yesu. Botika Bavanti. Botato la boye sabatuki bosimbaki kisi biso bana na bino to boyede bino parce que na koliko ndimate ke bolosa ki ndumba kolega bawela na jibe combien de basi bobotisi Bishop Kankenza combien de basi batobotisa combien de la jeune fille ba colonel ba minu na osotami Nicolas basi abatu et spiritualité ozo sakana na Saint-Esprit eza na péché o bali bisakate eza tala alors bana ne ba kufi likolo ba kina solo ka ba kina fait étranger frère so ko tikité so ko tikité c'était nzaba obeta bino na za mwana liboso na bino mais na su grâce ya wo reprendre bino o sabino ke o bozo teza sa malamu te bozo pe usabatu
bozongela nzambe ezala bien mpona bino bozongela nzambe mpo bobungizela le fait l'église le fait donc bozopengisa bato wana multitude ya bato wana boloka bango bopesa bango onction satanique nazobondela nzambe yanga touche bino baintercesseur mokili momba tobondela mpona paster soni tobondela mpona kankenza tobondela mpona dayo tobondela mpona mutombo tobondela mpona pascal bazongela nzambe balukelo nzambe nguya nzambe. C'est quoi le message? So now what's the message? Donnez la dîme, vous serez bénis. Donnez la dîme et vous serez bénis. Give the tithe and you will be blessed. C'est pas ça le message. This is not the message. C'est quoi le message, frère? What's the message? Vous allez vous marier demain? Tomorrow c'est pas ça le message, frère. It's not the message. C'est quoi le message, frère? What's the message? Le maître revient. The master comes back. Ton voisin, il revient. Tell your neighbor he comes back. Il revient. He comes back. Il revient pour deux choses. He comes back for two things. Libérer et juger. To set free and to judge. Il va libérer son peuple. He will set his people free. Et il va juger les nations. And he will judge the nations. Oh, j'aimerais que tu sois du bon côté. Oh, I need you to be on the right side. Hallelujah. Hallelujah. Il va y avoir un départ bientôt. There will be a departure soon. Disparition massive. Massive departs. L'ange qui doit sonner la trompette, là déjà dans sa bouche. That will blow the trumpet. Le already has it in his mouth. The trumpet. Alléluia. Hallelujah. Je peux voir une horloge comme une minuterie. I see a clock just like a chronometer. Les secondes, il nous reste quelques secondes seulement. And the seconds that are, being count down. Tac, 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 tac. Quelques secondes. Just a few seconds. Vous ne voyez pas qu'il se passe des choses? Don't you see that stuff? Qui veut partir? Who wants to leave? Who wants to be taken up? Vous voulez partir? Beaucoup ne partiront pas. Many will not be taken up. Même ici, beaucoup vont rester. Many, even here, many will be left behind. Parce qu'il y a encore, beaucoup ne sont pas convertis. Because many are not converted. Beaucoup aiment encore la religion. Many love religion still. Voyez, tu aimes la télé plus que ton Dieu. You love your TV more than you love God. Tu aimes la nourriture plus que Dieu. You love food more than you love God. You will be left behind. Tu aimes les choses de ce monde plus que Dieu. Tu resteras. You love earthly things way more than you love God. You will be left behind. Many will be left behind. Ils vont aller voir le pape. They will go to the Pope, and the Pope himself will be left behind. Ils vont aller voir les fédérations. They will go to certain federation of pastors. Plus de 95% des pasteurs vont rester. Over 95% of the pastors will be left behind. Et parce que vous les avez suivis, vous allez rester avec eux. Follow them, then you will be left behind also. Ça va être terrible, frère. This will be just terrible. Terrible. Lève-toi. Arise. L'ordre est donné. The command alors, que faut-il faire? So what is Commencez à vous lever avec vos familles. You arise with your families. Si dans les églises on ne veut plus vous écouter, commencez à vous lever chez vous. If people don't want to listen to you in churches, start to rise in your home. Priez pour vos enfants. You pray for your children. Hommes, priez pour vos enfants. Men, pray for your priez pour vos femmes, vos maris. Your wives, your children. Hallelujah. Wives, pray for your husbands. Commencez par vouloir sauver vos familles. Start with your families. Start at home. Jeûnez pour vos parents. You fast for your Jeûnez pour vos belles-mères. Fast for your mothers-in-law. Intercédez pour leur conversion. Intercede for their conversion. Frère, ça va être terrible. Because it's going to be terrible. 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 La lumière. The light. La lumière arrive. The light is coming.